bakoko Oyuda abaya makako kumisaka Yoko sumidona Yoko kumisaka Yebaka libota nayo etikala kasima Mabota masa Nanya bikisiyo Ojara kidani buru Kimbamba binisiyo Okomipe na lorendo Lorendo wana Ejani kozungisa Lorendo wana Ejani kolongula Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Ojara kidani buru Kimbamba binisiyo Okongipe na lorendo Lorendo wana Ejali kozungisa Lorendo wana Ejali kolungula Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili. Bonjour, chers internautes. C'est encore une fois votre humble secteur Didier Masuki, Mwabala Mande Fapembe. Mbote mingi epai wapi bozali bandeko balandia émission na biso masolo ya mboka toyebisaki bino toza kosola tous les jours masolo ya mboka mpona koyeba mboka eza kotambola ndenge nini ya malamu tozali koloba ya mabepe tozali koloba tozali bana mboka bana Congo tokobomba eloko te pe tokobakisa eloko te pe tokolongola eloko te mpona mboka na biso Congo RDC bandeko bomo mesani boyebi ke tozali bongo na patriote na biso ndiko Kongo alenga oyo alinga mboka mingi alobelaka mboka tongo mili mpoka na émission oyo bomesango na ya bokoko ya baindo na nzela ya vie publique bambote encore une fois papa Bob epai ozali na niveau ya Paris bambote na yo papa Bob vraiment le grand patriarche papa Chakou Diapa ozali na Londres bambote na pe epai ozali famille masuki nyonso bambote na bino bandeko na émission bisa lelo toza na ba sujet ebele oyo tokolobela lelo bandeko tude komona epai wapi bandeko na babilili biso tozali komona bandeko ba congolais ndenge bazali kolela soit disant que bazali ya maladie ya coronavirus ba séquestré bango na hôpital de cinquantenaire tokopanza pokiona lelo na invité na biso de Kongo alenga tuuti komona be bandeko epai wapi président de la république monsieur Antoine Félix Tshilombo akendaki bongo ko rendre ba malade wana visite na cinquantenaire tokoluka koyeba visite yango zaki di ya kwa akende kosala nini akende kopesa bango eloko nini tokoyeba yango nyonso na émission ya lelo bandeko balandi oui papa 100% nika naza en pleine émission na ndeko Kongo alenga attends, on va dans une émission, on a un micro comme ça. Mokili et quoi, goyo kayo. Ope sa opinion na yo, on a bastigé au tout ça na yo. Allô? Ouais, ndeko set usani ka, tozali na dossier moko, tozali na bastigé, le les sujet oya. Président de la République n'a pas malade na hôpital de cinquantenaire et puis tout le monde dit bandeko basi bazali ko lela ndenge ke ba séquestré par un hôpital de cinquantenaire gouvernement zo ko futa mbongo te po ba bima et puis tozali pe na sujet ya ndeko avec mukuna ndenge apporter Joseph Kabila plainte pour monde ma vidéo na yebité opinion na zanini na makambo na ebisio avant que na kota pour inviter na besoin de Kongo alenga
Corona-19 ou Covid plutôt, Covid-19, c'est très important pour l'amboka na biso, bato mingi bazo minimiser yango. Corona ezali ndeko na ngai, donc tokoki kominimiser yango te. Président nga nalandaki video wana amiyokelaki mawa ntango akuti bandeko na biso baza komilela, baza koloba bamisusu baliaka une fois tout ça. Et moko ya expert oyo azalaki na président ameki kosala kopegeye, j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Donc corruption eza makasi na mboka na biso à tous les niveaux. Yango nalobaki la fois passée que kokuta na Congo actuellement moto aza non corrompu eza lokola oza koluka mwasi ya ndumba parmi ba vierges. Ça m'a attristé parce que je ne peux pas m'attendre. Bato bazokaka kuna liboso likolo na cinquantenaire bapasi bazomona bazopesa rapport na chef mais oyo ase azocontribure. Donc tomeka kochange na Congo eza problématique ya tissu munene ya Congo eza vraiment la corruption makasi. Corruption eleki trop na Congo, c'est ça la problématique ya mboka na biso. Mais nasepelaki komona pe président akendaki de façon inattendue na IMK hôpital oyo président na biso ya mouvement debout congolais Dr Kankou ye nde aza responsable ya bato oyo baza s'occuper la COVID-19 na hôpital wana ya Babelge. Je pense bolandaki interview na ye alobaki ke Covid eza vraiment eloko très 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 sérieux. Natindelaki yo vidéo po s'en servir po olakisa pe na bato na kosepela pe olakisa na baninga ndenge prise en charge ezali kuna na niveau ya hôpital wana. Mais na makambo oyo yo tuni ngai ya nani Mukuna président prophète Mukuna aza vraiment na ba vision ya munene ya makasi, mais au regard ya constitution na biso toyebake l'article 7 na biso na paragraphe 2 ya statut pénal makomi eza kuna il faut etangama. Donc article 7 elobi boye tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Article 8 elobi pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Ok. Donc, alors, problème oyo eza makasi, pour pas qu'on déboulonner Joseph Kabila, parce que la constitution est atayaki à mon faveur na ye. Constitution est taillée la faveur na ye, donc il s'est même auto-protégé déjà dans la constitution, tozalaki kidiba. Alors, eloko epesinga pasi, na kotala ke bakomi ya constitution ya Congo, batayaki yango en faveur ya Kabila déjà. Ce qui fait que au regard ya ba article oyo, je peux déjà dire dorénavant
que Mukuna venait de tirer dans l'eau en déposant une plainte contre Joseph. Parce qu'il m'a déjà Aza s'autoprotéger dans la constitution Oyo, à moins que Parlement Moussou Zala, Sénat Moussou Zala, or les deux parlements qui doivent saisir à niveau à Congrès, les aïe. Merci, merci. Merci beaucoup, Ndeko Serge Koussanika. Tokozongela wa lisusu, to continuer pena inviter Ndeko Kongalenga et puis tokobenga wa lisusu soki tozana mutuna. Merci. Merci bandeko balandi boti kolanda bongo Ndeko Serge Koussanika bandeko to songi bongo na kati émission na biso Ndeko Kongalenga malobomboka yo to banda d'abord liboso na likambo ya touti komona bandeko basi oyo bazali ko réclamer na kati ya hôpital de cinquantenaire. Baza kolela ke baza isolé batiki bango tout ça nino koloba na eloko wana matondo mingi Dide Masuki donc mbote na balandi nyonso ya vie public o bazolanda biso pe mbote na papa Serge Koussanika CG na PC mbote sikazali na lande intervention na ye en tout cas na bokebi a Amérique ko expliquer makambo ebele mais tokotana na sujet toza nango bongo tokozonga susu na moi remarque muke oyo pe toyoki ndenge alobi. Bon, likambo ya COVID-19 oyo na bandi biso nyonso tu eza sur likambo ya kobomba kutu te tozomona ndenge bamindele bango mo bazolobela makambo yango na ndenge baza koloba ke il faut ba ko vacciner ba africain na Afrique. Tomoni ndenge bapesi bambongo na ba pays africains. Sénégal a joué 440 millions, oui 440 millions, donc déjà belé 440 millions au Sénégal a joué. Sénégal n'a mbongo a joué, tout ça comme on a mis ça là Sénégal a joué ça là. Pona ba maladie naïe et puis pona mboka naïe. Biso na Congo a joué 336 millions. Donc 336 millions, il faut tout le monde a mis ça là 336 millions wana. Ezali mbongo ba pesi po batonga bambo batonga Congo te. Ba pesa ki mbongo wana FMI pesa ki mbongo wana pona ba maladie. Donc pona ba maladie ya COVID-19 alota tozomona ke basi wana ne toza komona bango baza ko réclamer ke bazali abandonner et puis baza ko lo bango clair ke bango bazali na maladie te. Bakangi bango la maladie te po parce que ceux qui bakangi bango la maladie bakoki kozala na niveau oyo tozomona te bazotambola na bango donc bazoseka bazoloba et puis bazokoganga donc ezomona ke bato wana baza maladie te. Po bato maladie il faut bazala interné na hôpital. Faut tomona bango balali na hôpital na mbetu baza ko traiter bango. Mais niveau tomoneli basi wana baza ko réclamer na yebite ndeko Dide Masuki. Soko otali ba santé na bango otali ndenge baza koloba eza komona na ke bato na baza malade te pe bango mo balobi baza malade te bazali abandonné na hôpital batiki bango et puis l'état gouvernement za ko occuper bango te. Mais si ko ngana za ko mitu na question boy 336 millions militaires mais millions oyo a Congo mboka Congo bandeko na nga ata kutu soni eyokisa bato na mokili mais ya solo bandeko gouvernement oyo ekoma lelo na Congo ba humilie biso niveau moko na yebite biso ba congolais. Mbongo wana eke wapi? Mbongo wana misala pe ezosalama te. Tozomona te eloko moko changement ezosalama to bapesa ba maladi to ba biloko moko ya kolia malamu parce que tomoni papa Serge alobi eloko moko wana alobi ke batu likolo président ekotala bango. Tolongona na kao ya batu wana COVID-19 oyo basi oyo tomoni wana. Basi wana baza koloba wana. Mais basaka na bango te tomoni groupe ya batu oyo tomoni baza ko réclamer na kati ya hôpital à cinquantenaire que baza vraiment abandonné baliaka biete donc soin eza ya malamu te. Alors où est parti 336 millions?
nga question na nga nanu yango wana 336 millions oyo l'état congolais azui président de la république na gouvernement na ye oyo tobengi ministre Ilunga batie mbongo wana wapi? donc eloko nakoloba nanu yango wana tozokende. Merci Ndeko Malenga makambo lobi eza motuna oyo tokotuna gouvernement congolais soki mbongo wana ekei wapi puisque esali pasi mingi komona bandeko nyonso ndenge bazali kolela comme quoi baza séquestré et puis eloko mo batelemeli wana biso balobi ke bango baza malade ya coronavirus te. Mais comment baza malade ya coronavirus te baki ko se retrouver kuna comment? Bon, place wana Didi Massou, faut que nous malembe to comprendre gouvernement na biso loko la bango baza trop soifé d'argent baza miyibi to kokoloba. En tout cas kombo wana ki muyibi il faut to pesa ngo gouvernement congolais. Parce que zaka biso toujours koloba ke baza miyibi mais to mona ki journaliste moko oya juif wana lobaki yango ke donc a kalifaki président Félix Kro na ancien président Otto Bengi Joseph Kabila a qualifié bango batikro. Donc sur totali to komona ke gouvernement na biso eza vraiment miyibi parce que mbongo soki bozui il faut tout le monde net tout le monde misala na Sénégal eza ko sala parce que ils ont pris 440 millions mais bazui batu nyonso bazali ko bela baza ko traiter bango malamu batie bango na hôpital ya malamu pe bazali ko ya ko contrôler bango air nyonso na to yokite na Sénégal to mona ke Sénégalais moko aleki alobi ke no ngai ku nazala ngala maladi te batenga yao toujours yo kango te na Sénégal kaka na Congo alors bazui batu oyo bazali appelle koti ndeko Bob na asim da bengi depuis Paris to yo kaye. Allô ndeko Bob. Oui, bonjour, Ndégotier Masuki. Bonjour. Bonjour, Papa Bob. Tout ça pour moi en direct. Oui. Si j'ai la business aller sur Bandeko Basi au bazar là, dans l'hôpital de cinquantenaire, comme quoi qu'il va abandonner Bango. Et puis, dans le dossier, il y a plainte, il y a avec Mukuna contre Joseph Kabila. Et puis, dans le président de la République, à Kenegotala, dans l'hôpital de cinquantenaire, nous avons 3 sujets où nous avons débattre de l'eau. Na évité ce qui au Congo le Bani na 3 sujets en nous. En tout cas, merci de Didier Masuki. Merci Naba Oignon sur l'Andabiso Bandegono sur l'Andabiso de partout dans le monde pour nous avoir suivi partout. En tout cas, merci pour la Pokalelo. Nous avons abattu la biso Pambola biso biso nous sommes tous en 4 émissions. Donc, point de vue dans les Arabes, Bandego pas cité Zapena Bandego Mipali. Donc, na mona ki amon Rwanda ki ango. Ndenge président Fatia Kendaki, mais bon, le problème c'est que des fois, on a évité peut-être tous dans la même diapason, on a comprendre que le président Fatia quand même a eu la réalité à Mboka. Puis avant que comme président, il y a eu des ça là. A eu que Mboka et Tambola jamais malade. Donc, et en tant que président, Azar même n'a pas de confiance sur la zanaï. Donc, on continue dans la bataille qu'on a pu vérifier sans que tout batouana baye baka. Donc, vous avez un homme de confiance, dès que nous avons comment ça se passe, maintenant, il n'y a ni vu ni connu. Comme ça, nous avons des informations fiables, à qui sonder vraiment la source. Parce que tant qu'il y a un monde qui en plus, mais est-il qu'il a capté quand même quelques informations que nous avons besoin de savoir qu'il y a un la mort. Or, mon ami, il y a un dia à 3 fois. Donc, tout les arrêts détournement. Tout les arrêts détournement. Et puis, concernant plainte, il y a évêque Pascal Mukuna Ndigona Biso, vous avez dit que nous pour soutenir en haut à 100%. Biso, surtout les Congolais, tous à la distraité, nous avons tout créé contre évêque Pascal Mukuna. Il faut soutenir parce que bateau yazo s'attaquer wana bangonde mutu wazo poma Congo et Kozala. Makamta zo baza a raison parce que Kabila a bominyo sur la Congo. Comment on crée un port privé? Et ça, bango baza na carte.
Et puis, dans le rapport privé, on a créé en haut. Vous évitez de l'on y va des bazou, il sera quatre pour la cause à armée, cause à bloc, délai, madame, délai. Donc, il faut que tout le monde a raison. Na mona dit ndeko moko batala na cinquantaine azana corona or mutanga azana na corona te. Na mona ke suna na boma kuna zo dénoncer makambo wana. Na mona ki ebembe moko boye mutaba ta kufi. Fati fo yo ka ba mutaba ta kufi na accident. Ba ya ko luka ba pesa ba mbongo. Ok, ebembe moko comme ebembe ya coronavirus. Ou le kuta monene faut dénoncer ba OMS. Hein? Et puis le troisième sujet le blanc kamni likambuya ya président Félix ndenge otala bango basi wana olobi déjà président so misatu quoi président Félix ndenge otala bango et puis bandi basi na mibali wazakole na cinquantenaire ba séquestrer bango voilà ouais et là au moins sous le bagage na susu et là si ja sous la disute hein si je me sens sous la disute hein ils arrêté ni so misatu yango le beli na ndenge muko na apporter na ni plainte voilà et là on a na baksa susu na yoki ke maman Olive Lembe na batuka FCC wana bamboshe batu epelé parmi batango ba Rwandais infiltré bana Congo na ba Rwandais musu babotama na Congo bakoma ko balingala ndi ngana yo na ba Rwandais mususu bakoma ofuta bango bango nde mutu bakoma okota na Facebook ba polluer Facebook au saranate pona ko chaki tribalisme tout le monde a mona afini mutu boya na ba créer des sortes de katom na mboka pour mona ki ba Congolais baza diviser mboka kabwana but na bango wana ata kutu mutu a signé na ebité soki Joseph Kabila ngo Hippolyte Kananda sina ata signé pacte ngo na diabolo fo bola mutu Congo pesi na famille na e ko dira te ba ko tika biso ni était vraiment donc faut que amema likambango tina foka et puis ba Congolais mususu na ebité so basala ba baza régler donc entre temps zo kota na kata jewa hier encore c'était lui qui tirait, qui tuait Barma Tungulu, Barosi Chimanga, Kapangala, au moins la nation à Koufa. Mais non, il y a des explications un jour. Il y a la liste longue, le général Bakoufa, Bambouza Mabé, il y a des bango. Donc, il faut faire la mise parce que moi, je suis Rwandais, Touti, originaire de Rwanda, Rwanda, des Agimboga Bautu, nalandi histoire na bango baza nilotique bauta likolo baya na nzela nilti bakoma kuna donc lelo bango bakoma kokonza mboka wana plutôt ba minoritaire par rapport na bautu et là on va ça na Congo ngona et puis nalandi solo comme susu na été au courant il paraît que Kambere qui quoi faire moko ya Fachi il fallait pas empoisonner Fachi tondeuse moko était empoisonné il fallait pas empoisonner. Ouais, c'est des choses autres sur Internet, mais ça reste à vérifier. Vous voyez bien des robots, tu bois mboka za utambo malamu te, mais il y a des choses, il y a informations sur ce yoki, il faut vérifier l'information comment ndenge na ndenge. Voilà, mdasali boye. Comment tonde et vous empoisonner? Et vous empoisonner en quoi? Bah, au comment? Tout ça. Donc ça reste à vérifier. Tu vois? Mon frère, Oyebi Yasser Arafat. Oui, oui. Il y a cette Arafat wana babomai bachelai poison moko comme on a honte kimingai bachaki on ekoti naï on dirait quoi par moi si n'est pas na kata ko bachelai ne koti moi za rate koti ngwana et comme on a kimingai so ya comme on poison bachaki on ekoti tant on zo rate koti ka ekoti mali petit kasi va découvrir on kaza ki empoisonné. OK. Merci beaucoup, Ndeko Bob. Tu as bien invité dans l'épisode de la plateau. Ndeko Kongwalenga. Ndeko Kongwalenga, mon bote mingi de ma part. En tout cas, on a montage. En tout cas, merci mingi, merci. Si vous en avez besoin, je suis là. On a toujours la réponse à Opessayo. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Malbombo Kao Ndeko Kongwalenga. Matondo mingi, merci na. Ndeko na biso Pablo Ndeko Bob pardon Ndeko Bob merci vraiment na zui pena mbote na yo donc to landi Ndeko Bob na si yo moko moni makamba lobi donc mboka na biso ezali ko tambola malamu te
eza kokende malamu te, donc gouvernement na biso ya Congo ezali penza koyokisa biso soni. Donc bandeko wana nde tokoloba masuki bamosusu bautaki Dubai. Misusu bautaki na Dubai. Alors oyebi ke na Dubai COVID-19 mpe ezalaki kuna. Alors ntango COVID-19 esili tomonaki bandeko na pays ya Dubai ndenge basepelaki ke COVID-19 esili, corona esili awa, donc makambo tu ezalaki ouverte. Alors sengaki bandeko wana bazongisa bango na Congo. Ntango bazongisi bango na Congo, kokoma bakomi na Congo, gouvernement ekangi bango. Ntango ekangi bango, normalement na logique, il faut parce que ceux qui déjà na Dubai bazongisaki bango na Congo, c'est que bamonaki baza malade te. Pour ceux qui bazalaki ate na corona, balingaki bazongisa bango te. Ouais. Balinga bazongisa bango te. Balinga ba traiter bango na kati ya Dubai. Parce que ça pays moko développé. Merci beaucoup Alenga. To na ba image nango. Bandeko basi na bandeko mibali ko baza kolela na hôpital de cinquantenaire. Après to kozonga bona plateau na biso. To landa bongo image. Direction télévision image kona et puis bongo to zonga na plateau. Kufaka wana nde sikoyo banga bazwamba mo babimisi biso bakiro kunda biso. On en a marre. Le staff a dit que Mango na yeli mtezolesa biso nezo futela biso nyonso. Le gouvernement n'a rien donné. Il a dit par ses propres frais que nous mangeons, que nous buvons le médicament. Et en ce moment, on s'abusait naïe. Congolais, nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir. Ministre de la Santé, Ozo Kabiso, Toza Posa Tobima. Baba ito bima pombango ezate bo futite. Inerbe ayaka na ba résultat te. Ayaka na ba résultat te. Pour non ayaka on peut prélever voilà. Chloroquine pe awa jour musubo melite. Oh, tu lembi. Domela resu chloroquine te to sali bo epoto sisa ba ki. Tana lineti ngana lo banana mama. Où est parti les 1 800 Où est parti les 1 800 que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? Hein, on ne voit pas ça, on est séquestré. Docteur Mouye. Bon, problème c'est un problème il y a coronavirus. Coronavirus est un maladie le Kouta na Congo. Bisous au vandi en cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Oui. Donc il n'y a rien que la chloroquine de merde. Oh, va passer tout. Le lot va passer pas tous les jours. Bato va koufi na coronavirus au na cinquantenaire na vivre yango. Ba koufi na corona T. Ba koufi na négligence. Lundi on va koufa ki akoye ka sali hémorragie cérébrale. Ba ko traiter 3 heures après à koufi. Ba combien au coronavirus. Papa ya koufi mukolo biso to yaki awa na cinquantenaire. Azana maladie ba sucre et tout ba tension. Négligence. Moko mona vidéo, tokotina no vidéo papa na sali crise ye moko, abini fulufulu na zolo, ayi ba ko komi coronavirus. Makambo sele kana mboka oyo bozoka ngabatu na ba kasho, bozoka ngabatu na ba kasho ba détourner et tout. Docteur Mouyembe azeba o azo sala parce que tango bayaka ko visiter la maladie te. Tango hôpital ils ont réclamé que bazo zelo côté le gouvernement. Docteur Mouyembe ibi makamazo sala pona kolia mbongo yena ministre de santé. Bayebi bazo kita sur terrain te. Baso basi ba ki banzoto na bango ba santé bango malamu. Boka bango apo team ta kobela akufi boni coronavirus eza ate. Bo libérer batou. Bino autorité en charge voilà, merci la régie. Boutolanda bongo image nous kongalenga. J'espère Olandi bongo image. J'espère Olandi image. To continuer to monde ndenge bandeko baza kolela ezali eza kosala pasi mingi pona mboka na biso Congo ko mona makamba boye. Na yebite to lo badini pona mboka na Congo ndenge makambo za koleka.
Voilà, donc tu l'as dit, image, tout le monde peut se voir image de qui, n'est qu'à l'auto loba. Donc, il bat baouti Dubaï, au monde, ba santé à bateau, on a ba maman wana. Donc, ba maman, là, ça, ba commerce là, bango. Baouti Dubaï, ba yé. Donc, t'as ba komi ba kangi bango, ba lobi que non. Or, na logique, il fallait gouvernement et même bango, ba ça bango sur ba test. Oh, bango, t'as sur ba mouli que, bazali na virus wana, il fallait pas ça bango ba test. Mais bango ba kena bango mbala moko na hôpital ba salese bango ba test résultat ne ba mamango ba na se baza ko lo bango clair ba lobi ke banga ba salese bango ba test ti lelo bazwa ka résultat ti ezaliti ba tu pe ba ko tala ka bango ti baza ko litsa bango l'hôpital mais gouvernement za ko kipe bango ti donc et monani clair ke ba maman na baza na corona ti baza na ngote. Alors, pour nini gouvernement, et kangi bango za ko kosake bazana corona. Intérêt à gouvernement congolais za nini na kanga batuwana bauti Dubaï ba kosake bazali na corona. Quel intérêt est dans gouvernement congolais? Il faut donner tout la question. Quel intérêt dans la banque? Ya ko kanga basi wana o toza ko mona baza ko discuter baza ko réclamer bon. Toyiki même de comme ba ndinga lobby alobi ke nyonso bomoni na baza na coronavirus te. Donc baza ko kosa mais eza ma mingi pona mboka na biso Congo. Soko baza ko kosa puisque communauté internationale OMS ba mona ma ke wina kata RDC baza na ba malade de coronavirus, c'est ça pona mbongo bazwaki. C'est ça. Peut-être. Ah, mais non, les gens ont pensé bongo, pensé pour l'année où tout le monde a monté, n'a un peu distrait, pardon. Nabi bazako kokosi ya malade wana. Po OMS mona pensé que oui na kata RDC bazaba malade de coronavirus. Voilà, l'OMS est mona bango ke ah oui, donc dans Congo, COVID-19 ezali, donc mbongo ba pesa ki ba mona ke mbongo wana ezo sala musala, donc ouais. Donc c'est bon pour le Congo. Tant que bako vacciner bango sur bon bongo bloko moko ndenge wana. Mais gouvernement congolais bazana bango kokosa, donc en tout cas za na ndenge wana te, baza kokosa na bango. Donc eza na Congo parce que za malade moko ndenge papa Serge alobi, oui, COVID-19 eza partout dans mokili mobimba. Mais na ndenge toza komona makambo ya COVID-19 nezoke na monde tozo mona ke ezalaki plus parce que eza susu ndenge ezalaki te. Mais toza komona ke awa ba européen ba chinois ba kota Asie bango nde bazali ba victime mingi parce que ba secret ya COVID-19 eza kobima nango eza kolakisa ke COVID-19 ezali ba G5 oyo bango bazosala na niveau ya likolo alo ba rayon wana eza ko supporter être immédiat yango moni tozo kozala maladi wana donc bo ba pesi kombo corona 19 corona wana COVID-19 alo bango occidentaux pona kokosa bato balobi ke maladi oyo uti nazi ezali parce que ba secret tous baza ko se dévoiler bango la bango biso tozo komona bo biso ba africain bazo lo bango perke eza passe pour biso ba africain tozo yango. Ceux qui sont yango, les Africains sont là, mutu a outi en Europe. Ouais. Quand il y a été, la COVID-19, yende a ko transmettre yango et pas il y a des Africains qui sont en Afrique. Sont en mais en tout cas, cause à la ndenge toza komona na te o bangonde baza ko lobala ke bambongo ebele bazui en tout cas musala moko malunga baza ko sala te donc bazawana baza ko zwa mbongo parce que suka nango il faut ba ko vacciner bato tolanda na nunde ko kongalenga tolanda susu image oyo après to kozonga sur na plateau to débattre selon vidéo tolanda vidéo oyo ndeko tela biso vidéo na régie kuna et puis to kozonga na plateau tonton na ngai mobala do fiagia tina ngai ataki asida la mutuka anokende hôpital bazue baene ala sekatela babakuna kolora ya nini
basi bakangi yango basala examen te baboyi batie bilamba babe biso batondima bazwa biso charge ebembe toboyi na biso toboyi eza na mwasi na bana bazwala mwasi na bana bateste bango aza nanga bazokosa biso makasi mujamela lisu te komika korona lokuta bazokosa bakomokosa bato bakomi lokuta aza maladi wana telekono Voilà ndeko kongalenga omoni ba image oyo ndenge bandeko baza kolela ebembe kufi nango na ndenge nango l'état congolais aza koloba nini ke bakufi na coronavirus. Est-ce que makamba boye penza na ebité olobi ni pona likambo ya vidéo? C'est triste, Sony Moko, donc c'est incroyable, un pays local la monnaie, la République démocratique du Congo, comme un pays moko ya mensonge, ya lukuta. Donc il doit éviter la qualification nini, ou de repérer un gouvernement congolais, ou de commis ko sala likambo aboyi. Donc nanu to monate banda biso to vanda na Congo ti to bimi na Congo, to tikala na ko mona biloko aboyete. Même dans les pays Afrique. To tikali nanu komona te pays moko Afrique et yo ki sa pays na Sony lokola mboka na biso mboka ya Congo eza koyo ki sa biso Sony. Donc eza kola sabana les Congolais nous sommes agenoués na ba Rwandais bazali ko occuper mboka na biso parce que bazali ko humilier biso na système na ndenge moko pardon to yebite. Ebembe ekufi nango mais balobi ke ebembe wana akufi na corona. Bakolo ebembe baye ba monani balobi ke ndeko na bango akufi na corona te. Quel Sony penza bandeko, c'est incroyable. Donc ngana za ko kamwa yango nazoye bakote kombo nini na pesa gouvernement congolais na koba kombo nini na ki allemand to na ki na anglais ou bien na ki pende ou bien na ki yombe. Donc nazoye bate kombo nini to ko pesa gouvernement congolais. Toza ko yebate kadi kiasa soki pen docteur yebi kutu te to benga bako ba kadi kiasa soki docteur ye toza ko yebate. Donc vraiment gouvernement congolais to yebite eza Sony ndeko na biso dide masuki Sony ezali Sony mingi bandeko. Franchement na mboka lokola Congo komona makamba boye eza kosala fierté ya Congo te puisque lelo na Congo na biso tous les étrangers belés dans le Congo, il y a des Guinéens, il y a des Camerounais, des Congolais à Brazzaville, il y a des Namboka, et puis tous les poto. Et surtout, les Cambouana, les gens qui ont des réseaux sociaux. Parce que les gens sont des gens et comme on voit même la place, ils ont Sony qui est congolais. Comment on a image à boy? Il y a des Camerounais qui ont des Lingala, parce que ils ont ça la Sony. Comment tu as couvert la maladie na yemoko? Bopé sa famille en bon, on va le bannir que ça coronavirus. Et ça passe na éviter. Est-ce que va konzambo quand on tire bazumuna ba image oyo? Bango moko sika baza peut-être donc question de tout nanga. Et l'obéla ka bango elo côté vraiment. Ata sonité. Mais non, baza na bango komona yango mais lokola bango moko bazali na système wana. Bango mo bazali ko sala yango na kanai, il s'en fout donc il baza na bango kuna te ndeko na masuki baza ko mona mais ezali copie na bango donc il s'en fout na makambo tout parce que bazo mona ke peuple congolais boko sala bango eloko te mukolo peuple ko comprendre que non ba gouvernement oyo et kosaka biso
bakotelemela bango. Mais tant que le peuple congolais aza toujours na mulili, peuple congolais aza koyeba na ye importance na ye te en tant que peuple. Parce que donc et donc on a droit de donc droit ya peuple ayebi na nous droit na ye te. Au moins déjà ndenge za na ba pays mosusu peuple fait bimali bande lobake gouvernement faut être démissionné. Oui. Parce que bozako kosa bango ke bazali maladi bino bozu ba mbongo bozako pesa bango to moni nge bazako lobake ba pesa bango ba chloroquine na lukuta. Chloroquine na bazo mena ezo sala bango ta eloko te. Et de côté chloroquine baza combien et puis qu'on peut ça ba chloroquine baza na ngona malade ya coronavirus te. Donc qui c'est ngo wana chloroquine muniato wana na yebi te soki ya ngona ya mama Olive Lembe oyo bakangaki babeke za ya faux soki pe ya ngona ka baza ko pesa bango to yebi te est-ce que eza ko rendre bango ni na nzoto na bango na futur est-ce que kisi ka ozo mona kisi tant sous carton wana bakomi ka chloroquine mais kisi eza na kati oyebi soki eza kisi nini tant sous eza na pe chloroquine te. C'est ça. Mais dans l'avenir il y a mutu wana zo mela yango on sait jamais. Merci bandeko balandi bozo na zone mission ya vie publique to zako ko baso ko balandi ko ko ngalenga bandeko ezeko ko sa passe mingi to lobaki na kati mission o masolo ya mboka ya malamu to koloba ya mabepe to koloba to zako ko balandi ko ngalenga ezeko sa passe mingi pona mboka na biso Congo komona makamba boye mais biso tozana ba paya mais na mboka ba paya komona makamba zo na kati ya mboka na biso passe mingi na mutema tout le monde a la information Congo. Basa kotala ngo to ko soni na camarade bovani bo mais qu'est-ce qui se passe na mboka no Congo tala boye boye l'étranger basa ko yoka ngo na ningala ba yoka mangala lelo passe minga mutema to ko zanga na maloba ya ko répondre kasi nyoso wana za ko senga na biso ngo population congolaise to ko kotelema pour trop c'est trop niveau mboka za ko kendela eza lisusu malamu mingi te bandeko to ko comme na dossier avec Mukuna. Vous komona nenge out ko porter ndeko Joseph Kabila plainte avant que to pesa ni ko ngalenga maloba to la na image ya avec Mukuna nenga za koloba nenga out ko porter Joseph Kabila plainte bongo to zonga to pesa ni ko ngalenga maloba to la na bongo image ko. J'annonce à tous les peuples congolais que je viens de déposer une plainte contre M. Joseph Kabila pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans notre pays. Et je lance aussi vraiment l'appel à la communauté internationale, notamment États-Unis d'Amérique, Union européenne, de s'impliquer rapidement. Il presto, venez vite prendre M. Joseph Kabila pour qu'il puisse répondre de ses actes. Voilà, et je précise aussi à tous les peuples congolais qu'une histoire est en train de s'inscrire au moment où les gens voient comme si c'est de la blague. Je vous remercie. Ouais, ndeko Kongolenga. Ulandi image avec Mukuna. Malobombo kayo. Matondo mingi ndeko nanga di masuki to landi ba image to moni ndenge avec na batuna ye ya mouvement na ye o ya sali éveil patriotique to landi bango ndenge bakei kokotsa plainte nga siko naza komituna lelo toza kosola boye FCC mutu esimbi bapose clé nyonso ya mboka na biso. Na justice eza na maboko ya FCC. Autorité morale ya FCC ezali Joseph Kabila. Donc ye mutu azali ko anoma ba juge wana bazali wa. Bon. Pascal Mukuna akeye kokotsa plainte na parquet epai ya bato ya Kabila. Aye kofunda Kabila epai ya bato ya Kabila. Donc Anambe aye kofunda ye kuna. Est-ce que dossier wana
batie yango likolo to bakangi yango babwaki yango na poubelle na nsima na ye parce que ye azongi abimi libanda alobi ke nakotisi dossier ngai oyo nabimi me kotikala na bajuge wana oyo ye aye kokotisa dossier estce bazwi dossier wana batie yango likolo mpo bainterpele nani accusé wana to ndenge nini ya kodisa na sens wana toyebi te soki osukela bango ndeni parce que tolanda lelo la mère Menda alobi ke Pascal Mukuna akomi na problème mental akomi na problème ya mutu na ye ezali kosala te oyebi ke la mère Menda oyo tobengi Chakuli Bondas ya sakanaka te donc bango ti lelo baza toujours fidèle ya Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. Alors il y a alobi yango clair alobi ke Pascal Mukuna aza na problème ya mutu problème mental akomi na problème et puis moi si oyo concerné ya makambo ya évêque Mukuna komone ute kimi ngai moi si wana yepe akei ko porter plainte moi si wana pe lelo akei ko porter plainte et puis na parquet pour na Pascal Mukuna nenga viola ye donc sikoyo toza komi tuna aviola ete ndeko ko walenga aviola ete zaki consentement na andimaki pour récupérer ba document parcellaire mais to mi tuna pena na kato te ndeko ko walenga dossier ya mwana mwasi wana yo zaki na mbaye na bosambela pa avec Mukuna to za la partie prise to baki mama beto koloba ma beto koloba comment ça peut dire ba document parcellaire na yo et se retrouver et pas avec Mukuna qu'avec Mukuna ndia ko ba ko distribuer ka moi ça liboso ko zwa boy moi ça mbala ko zwa boy pona ni alaxi testament oyo mobali na atikaki ke Mukuna mta zwa charge songa na couvre un jour akabla ba bien na ngai to songa pena to raisonner pe monde va dozo ba keza les gens coup monter c'est que ça peut vrai pourquoi pas qu'elle est dans l'état et se retrouver et que ne se retrouver pas document il y a pas et que ne se retrouver pas avec Mukuna continuer na le Congolais. Bon, place wana toyebite ndenge nini tokolobela yango parce que tozomona makambo ndenge ezokendela évêque Mukuna en tout cas ngai mpona éveil patriote na ye oyo asali en tout cas je suis d'accord avec évêque Mukuna pour Joseph Kabila a commis erreur parce que plainte à Mukuna ezali nini ya liboso ezali Mukuna abomaki badepte ya bunudi ya Congo. Non, Wana, Joseph Kabila. Pardon, pas Mukuna, pardon, en tout cas, merci. Joseph Kabila, plainte à Liboso Mukuna côté parce que plainte à Mukuna Zali, 10 problèmes, oyo, a Fundeli, Joseph Kabila, il a 10. Et puis, il y a ça, la preuve. Et ça, la preuve, il y a parce que, oyo, Liboso Zali, que, toye bien, ok, oui, Joseph Kabila, c'est lui le commanditaire. Yé Moutatinda, Baboma, adepte ya Bundia Congo. Et yebani 3000 morts au Bakoufa, plus même à Panza Banda kwa batu. Il y a un monde à Boma batu sauvagement. To yebi yango. Et c'est là qu'on combattre Yami Balé. Plein d'amis et là Kalimbi Balé et Zali Bongo Arma Tungulu. Biso to yebi Arma Tungulu en tout cas pire Mutunanga to yebanaki vraiment en tout cas paix à son âme ti lelo na reketaka makasi mwasi na ye kimi ezala kati na ye na bana masa na biso akenda na Congo ti tomona ndenge Joseph Kabila ti lelo kuti nzoto ya Arma Tungulu emonanaka te ya misatu Floribert Chebeya eza bebreve oyo Mukuna ke kokotisa mpona Joseph Kabila to mata to kita Joseph Kabila fwa kangama Chebeya na Fidèle Babala ti lelo bamonana te et bakufa bazaki assassiné par nani par Joseph Kabila le commanditaire toujours c'est lui to komona kamwena sapo Joseph Kabila fausse commune ya Maluku Joseph Kabila tomoni 2 personnes oya oni oyo ba yaki na bosali ba nationalité na ba
Bamindele wana mibale. Danoise wana ou bien américaine. Bazali ba danois si je me trompe pas. Voilà. Bango mibale Joseph Kabila. Donc ba force commune na kati ya mbujima ekananga. Donc total siko à part yango massacre oyo salami na Kivu Nord Kivu na Sud Kivu. Qui est le commanditaire oyo soutenir ba massacre wana? Mais ndeko ko malenga. Soki makambo na tozoloba ezali bongo. Est-ce que makambo eza na niveau pena ya parquet pa emuko na ke ko funda makambo wana? Ndeko lobi ke bango to sona baza bato o Joseph Kabila mtatsa bango. Est-ce que makambo eza na niveau wana? Mais muko na plainte na ye ko coach azolo bango clair alobi boya lobi ke plainte o na ye ko kotisa yango na sengi na communauté internationale bo appuyer yango. Bo appuyer plainte oyo. Donc c'est que plainte wana et comme appelle la communauté internationale va poursuivre, mais en tout cas toyeba ke mukuna ayeba ngo réplique na yebezali parce que dossier ya mwasi wana yango pe ko komela mukuna problème yo la olobi ke mwasi wana ke ba sentiment na ye. Mais justice ya Congo to yebaka ngo niveau ba memelaka makambo en tout cas bango ba okenango ndenge yozo kansate baba okenango na ndenge ke mukuna a violé mwasi ya batu oyo akufaki assistant na ye soki on sait jamais yobi ke bato l'église o ba komo ke l'église ba koma ba wumbu ya ba pasteur mutu muso ke l'église azo buko lupango akela ko simba apesa pasteur baze belé. Donc, donc, on peut assister à un peu, à jouer biloko nyo surtout, après ce mot qu'on a comme des papa naïe, simbela kanga yango, ayeko kufa, atiki pe tesama, biloko nanga muta okabolango, ezali papa nanga mukuna. Donc, on sait jamais. Mais, en tout cas, yango zomo les senga pe ba congolais, bake ba na l'église tang bazo ke l'église. Ete ya bango. Ezali pasi mingi bandeko, ezali pasi bandeko nanga bozoko na biso na émission ya masolo ya mboka na nzela ya vie publique pasi mingi toyebi te makambo oyo soki ekosuka wapi. Est-ce que plainte ya évêque Mukuna bako reconnaître yango na Congo RDC toyebi te? Est-ce que plainte ya mona mwasi wana waka iko porter contre évêque Mukuna bako accepter yango toyebi te? Mukuna, est-ce qu'il y a des preuves? Il y a des preuves. Tout le président Joseph Kabila. Est-ce qu'il y a des preuves? Quand on va dire et là, on est là qui que moi, si on a porté plainte contre l'évêque Mukuna, bakoyoka plainte naie. Donc, on a un école qui l'a bandeko. Et ça, on s'est passé Mukuna pour qu'on ait Congo. Donc, comme presque la dernière point, on a vu qu'on a tout aussi construit sa émission de l'eau. Mais au Congo, on a président de la République, il a débarqué pendant la 4 hôpitaux de cinquantenaire, à côté de la malade où il y a COVID-19. Na évité ni le Goloba, na point one. Matondo mingi Didier Masuki, bon, président Félix Tshisekedi Tshilombo, a côté la malade na hôpital à cinquantenaire. Na bandi ne bandeli tomola ki papa 16% neka américain ko speke yango, c'est une bonne chose. Un président aye ko débarquer atalape ba maladi oyo yazali koyoka sango ke batu bazali na corona, donc COVID-19 ayaki ko rendre bango visite. Mais chose grave eloko ngai na kamwe na moni ke président de la République aye kotala ba maladi na hôpital ya munene lokola cinquantenaire, mais à côté na kat hôpital a telemi libanda parce que to moni bilili ningo lakisi to moni bilili to moni ke ye na se bato ya maladi likolo. Bon, ngai na yebite bato so baza maladi il faut pas loba na niveau na modeli bato wana bazo lobela na ba état santé o baza ko loba pena bato ba corona wana. Alors bato santé na molaki likolo wana na likolo ya
hôpital baza koloba avec force toliaka te toliaka kambala moko donc nazoyeba Congo ezala makambo non président Félix azotuna bango boliaka kaka mbala moko trois fois batuni docteur wana docteur ya indien soki ya indien wana oh non balia il mange trois fois bango kuna likolo babi te toliaka mbala moko toliaka mbala moko donc bakomi kosala échange de paroles entre bato ya maladi na président de la république donc eza penda soni. Nous allons vers eux régulièrement 3 fois. Comme eux là. Oui, eux ils sont plus ou moins stables. Mais oui, mais eux nous disent qu'il n'y a pas de... Non, mais attendez, mais pour les fiches, ils disent que tout est computérisé. Ici, pas fiche. Ils disent que... Voilà. Oui, effectivement, excellent. Il y a... C'est bon. Il y a une difficulté, c'est que nos malades ne comprennent pas qu'ici, les systèmes que nous avons, par exemple, c'est le système de monitoring. C'est-à-dire que quand nous venons monitorer les malades le matin, à 12h et le soir. C'est ça, au fait. Nous prenons les tensions, mais c'est avec des machines. Quand nous entrons 3 fois. Mais il faut leur dire alors. Oui, on les fait, ils savent, on leur explique. On ne peut pas venir à tout moment, mais nous avons, les thermomètres sont là. À propos de l'INRB, vous devez savoir qu'en fait, j'ai posé la question tout à l'heure. Ils ont besoin d'intrants pour pouvoir multiplier les endroits nécessaires au prélèvement. Mais malheureusement, vous savez que cette maladie a touché le monde entier et les pays qui fabriquent en ont également besoin. Ce qui fait que nos commandes sont en train de traîner. Mais je crois que si tout va bien, ça va se libérer au fur et à mesure et nous allons les recevoir. Donc il n'y a rien de, je veux dire, qui ressemble à un sabotage ou une négligence ou une incapacité. C'est simplement que les pays qui doivent nous livrer sont eux-mêmes en envoie, en plus de l'INRB, le CMK et HJ au hospital qui vont aussi ouvrir des centres de traitement. Donc on attend juste que les tests soient homologués et à ce moment on pourra avoir plus de centres. Donc prenez un peu votre mal en patience. Ça prendra un peu plus de temps, mais le but c'est de vous guérir complètement et de vous ramener sans danger dans vos foyers, dans danger de contagion. Oui. 3 mois, 4 mois ici, la vie sociale, on arrive pas, on a de famille. Ça fait 3 mois. La semaine ou bien 3 mois. Vous avez fait un mois. Pourquoi il y a le 3 mois quand même? Pourquoi? À cause des tests. Comment? Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit 3 fois. Non, c'est 3 fois. 3 fois. Non, mais il est en train de dire... Pas 3 fois. Attends. 3 fois pas arrivé. Il mange 3 fois. Hein? Il mange 3 fois, yes? 3 fois? Oui. Mais pourquoi ils disent une fois? Bon, c'est eux, ils mangent. Ah, ok. Excellent. Et le soir? Et le soir? Excellent, je m'excuse beaucoup. Non. Vous entendez ça? Vous devez changer ça. Donnez même du lait ou quoi, mais pas du lait.
S'il y a des diabétiques parmi eux, On contrôle le diabète. donnez même du lait ou je sais pas moi, mais pas de. Oui. Président de la République, ce qu'on a la maladie, au bazali à tête au mola rango awa. Macron a eu la maladie dans l'hôpital, to Merkel ou bien biso dans l'Allemagne Merkel ou azali chancelière na biso awa. Ce qu'on a eu la batu na hôpital la maladie, au komona ke batu no sur au bazali maladie ya service ya COVID-19 wana bakozala interné na ba chambre na bango. Bakangi ba vitre moko parce que bazo protéger bango. Et puis président to chancelier to ndenge président Félix a osana masque nae na batu o ba accompagner ba médecin ba docteur et puis na service nae ya nini ya cabinet nae. Mais aujourd'hui on n'a pas l'habitude des autres moko boy aujourd'hui que notre pays vraiment, ils ont l'accès que tout ça, le pays, ils ont la valeur. Tout ça, le pays, ils ont la valeur parce qu'un président a eu la maladie. Parce que ça, l'échange de paroles. Donc, et puis, quand on a Sarkozy, tout le monde qui a l'échange, ils ont la vidéo Sarkozy, n'a pas péché. Mais le problème, quand même, ils ont Covid. À comment on a place, ça, c'est pour ça, moins de mais il y a peut-être une scène invité. Mais les représentants ont quand même ça d'État union sont contre rendu à maladie au bazar du colo. Mais awa to monaka ba service yali ba ko kanga bango yoza na Suisse oza muto a domaine wana ozo comprendre na yebite domaine oyoza na ngodide masuki osalaka oyebi musala wana en tout cas to kena ngo pela ndenga bien yo yebi bato ba yaka taso ba konzi ba ko tala bato yo bazana ba maladie contagieuse na bandi to mona ndenge batala ka bango to si to kena l'hôpital to kota pe l'hôpital to yebi ndenge zalaka et puis bato na pe bazali kolo bazo le bango kleke bazana bango maladie ti bazana bango maladie ti donc président pa yebi yango ayebi ke bato na bazo le bana bango maladie ti parce que bakisi bazo mela bakisi ona ngana yebi te na venir ya batone ko sala bango. Le président de la République et loko wana sali en tant que président to boité c'est vrai oui akoye ko banga ke virus wana zoyete c'est normal mais bako ça l'échange de paroles wana ti eza son eza mabe il fallait pas interner batona bazana ba chambre na bango ozo comprendre avant na ba chambre na bango le président président Kota kuna ba chambre na bango sur non président ko yaka ka bango ba vendre na ba chambre vous comprendre ba vendre na ba chambre na bango président ya Kota na kati hôpital ndenge to moni na hôpital a utaki to moni quand même to moni docteur Kankou o azali to yebi bien docteur amunene lokola docteur Kankou tant exemple à sali vous comprendre donc Félix a continué hôpital talaka yo moko na cinquantenaire ndenge leki na ndenge leki na hôpital au docteur Kankou azali pour contrôler mais wana eza hôpital à Belge eza hôpital mama est monté cinquantenaire donc la Belge biso na biso ba congolais mawatro biso africain ko kama bandeko ko malenga pona to sukisa émission de l'eau au moni niveau ba sénégalais ndenge baza ko construire mboka na bango soni pona mboka na bisa Congo ya biso ba millions oyo ba congolais bazwa ko bike sali soni tala Sénégal ndenge za kokoma 25e pays le plus pauvre d'Afrique mais lelo makambo baluki 6 communautaire balobi même que donc même africain même ba minele balokene na Afrique tala ville baza ko tonga balobi ekoza même ville mo ki to ko leka même Dubaï ba chemin de fer au moni dessin nango to kotila ba image batala ni bano asuka pana to carbone. En tout cas, dans la image wana ya Sénégal, bon Sénégal déjà toujours mona ki bango mbongo baza kozwa bazo saka na ngote bazo sala musala na mboka na bango parce que président na bango za honnête et puis gouvernement pe
bazali toujours honnête na peuple na bango. Donc il a un exemple que Sénégal FMI pesa bango 440 millions. Donc 440 millions ba l'accès exemple que mbongo wana ezali mbongo ya kosakana nango teke bacha na ba poche na bango. Donc baza ko servir yango l'état na bango peuple na bango et bénéficier na mbongo wana. Donc mbongo wana ekosala misala nango à part yango tout le monde Sénégal pays le la Sénégal et que kosomba immeuble moko ekangami na ONI na États-Unis immeuble wana basombi yango na 14 millions basombi immeuble wana. Donc je dis que Sénégal eza kosakana te baza kosala une démocratie ya solo mais biso ba Congolais to fingaka ba Sénégalais. Oyebi yango to fingaka ba Sénégalais na Congo combien de Sénégalais au bavana na zone Kinshasa na Barumbu. To mona ka bango bato pamba. Sénégalais bateka ba mapapa, ba Sénégalais batute, ba Sénégalais bona boy, mais ba Sénégalais même na Paris. Yo ko mona Sénégalais ka baye ba koma vanda ka mo belé. Ponga na vivant na bango. Ngai na vanda na ba Sénégalais na ba Malien. To vanda na bango ba ndako moko na Brazza même tina Gabon. To vanda na bango donc na yebi ba Sénégalais ndenge ba vivant. To kokate. Po baza na solidarité moko na kosa yote baza na boyokani. Oyo biso ba Congolais to za musika. To za pela musika. To kokate na bango. Donc bango likambo mbongo wana bazui bakosaka nango te mais ngala zo biso lelo 336 millions au biso Congolais de ba Congolais de zui to komona musala nango to tala kaka musala ekoleka na Congo na mbongo wana soki vraiment en tout cas to sakanité Sénégal wana biso ne to bando kende pa na bango mais mon ami obligé tando ke kuna po ville wana ngozo koma na Congo na biso lelo te ndenge ba milo po ebunga na ba membre du gouvernement ni ba yiba ba mbongo eza lelo te tala montant au Sénégal a décrété 340 et quelques millions pour la ville wana ba osa même boter la ligue tout ça na Congo et kotikala kozala jamais donc ba jamais te mais lelo te mais mbongo to zui wana 336 millions ndeko na kosala mo de kosala mo 300 soki plus de 300 millions caméra yibi oyo caméra yibi et kosala musala en plus 200 millions oyo yuma auto yiba na Katanga wana tala ba mbongo nyuso to wana ekoki kosala misala na mboka Congo mais ezali mitema mabe ya ba Congolais et puis mitema mabe ya ba Congolais. Le président Félix Ndengazali wana na yebite soki a réussir mandat oyo azui bon ngai peut-être ngai na votati na vota la ngai te donc en tout cas makambo ya président Félix ngapo na nga lokola na vota yete na vota kapete donc na mona ka Congo on dirait ezaka ne de mona ko occupation ba Rwandais na mona ka gedui ba Rwandais ba diriger ba Rwandais ba diriger pour ceux qui ezali biso mo ba Congolais ata kutu mutema mabe yango ata mutema mabe ya ba donc na yebite soki penza biso ba Congolais toujours comprendre makambo zo le kalamboka na biso. Merci beaucoup Ndeko Kongalenga, merci beaucoup chers amis internautes. To komi na suka ya émission ya bisa lelo ya masolo ya mboka bandeko. Boti koyoka nyonso oyo to baki kotuna to sololi ya ngona Ndeko Kongalenga. Vraiment merci na bino tu bona na biso. Merci à toi na musika mama Paulina ozaola na zongona motema Kongalenga. Merci à toi. Merci beaucoup à mon grand frère Eli Mananga et Pai Azali na Bruxelles. Merci na Belgique kuna. Merci. Famille Masuki nyonso bambote na bino. Ndeko Kongalenga dernier mot pour na to Kavana. Non, pourquoi aller là? Dernier mot, en tout cas, Bandekono, surtout, il y a avis du public, on va dire, on a biso lelo, na bandi, masolo, tout ça, pour solo, ezaka, et fongola biso misu. Et fongola biso misu, biso bana Congo, pour makambo, ozo le kanambo kanabiso, vraiment, eza penza, na ebi koute komboni na kwe kobengango. Donc, le kambo a COVID-19, vraiment, ndenge tomoni dote kanko a s'engager na makambo wana toyebi ke kokende malamu
parce que Docteur Kankou, c'est un docteur Oyo, Toyebi, Aza bien formé, et puis Azali formé en Amboka Belgique, c'est un docteur vraiment Oya solo. Donc, ndenge pena comme Félix Badou a coupé sa confiance pour la Makambotali Congo, la Makambotali santé à la Congolais, Bango wana ba Docteur Kankou, parce que ceux qui le basent même ministère de la santé, ba pesa on a Docteur Kankou, et vous allez bien, parce que na yebi ki a osala musala malam. Donc, en tout cas, le président Félix Afongola Missou, et surtout dans les Cambou Etali, justice, à ça la nous surtout, justice c'est comme la maboko naïe. Tant que justice nous appelle la maboko naïe, biso to bandoka à Kolobake, azo ça les l'autre côté. Parce que toujours mon agati le Parlement, biloko nous surtout bas Sénat, makambuto zo le kakuna, azo ko réagir té. Et puis, mboka pe toujours le baboye, kuna na kota est kuna kota Tanganyika. Batu bazalika kokufa ba force armée ya étranger ils allaient toujours koya c'est koya donc président de la République et loko nini eza ko sala yo to mona réaction na yo te sur le terrain to mona ndenge mobutu azali ko sala tango bitumba shabe ezalaki ye moko akiti sur le terrain bitumba ezali na Tanganyika président tout na posa na yo okende na Tanganyika. Donc, Nzamba Pambola Bino, Batutu Bolandi Biso Lelo, Nzamba Pambola Bino, Toko Koba, Seko Koba, Likamboka, Nabisomboka Congo, Yamalam Tokoloba, Yamabepe, Tokoloba Yango, Likambo Evek Mokuna, Totika, Justice ya Congo, Ngo et Salamakambo. Et puis, Toye Bagayango, Biso na Congo, Tozali na police criminelle. Parce que police criminelle, na Makambo, tout le monde a une vidéo, Bango Batoko Komona, baleki liboso ya badetando na biso baza ko expliquer baza ko lakisa biso tala mboka tala video oyo entel mutasalaki yango entel mutasalaki boy mais biso to komona ba mende o kuna yeboye nani papitamba o ayi alobi longola mukuna alakisa makolo na ye sino doki makambo kana Congo bandeko ezali soni pe mawa mingi police criminelle ya Congo ezalaka wapi balakisa biso police criminelle basalaka nini baza ndenge nini musala ni basalaka est-ce que ezalaka pena police criminelle ngala soki ka wana matondo mingi. Merci beaucoup chers amis internautes comme la souka émission na biso Pambote Minon. Merci à toi encore une fois de Komalenga ceux qui sont la poste na comme d'habitude on est toujours là na plateau na souka na Solarama Solo ya Mboka et ben tout le monde ibongo lobi samedi. Nzamba Pambola Bino et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Matonomi. Kumisaka yoko midona yoko kumisaka yebaka libota nayo etikala kasima omabota masa nanya bikisiyo ojalaki na libulu imbamba binisiyo okomipena lolendo Lolendo wana ejali kozungisa yonasima Lolendo wana ejali kolungula yomayele yitisa motema na yo saka kimba saka nzambe na pesa yomayele yoko salela makamwisi na mokili yitisa motema na yo saka kimba saka nzambe na pesa yomayele yoko salela makamwisi na mokili ojalaki na libulu imbamba binisiyo okongi mpe na lolendo wana ejali kozungisa lolendo wana ejali kolungula yitisa motema na yo saka kimba saka nzambe na yo
pesa yo mayele yo kosalela makamwisi na mokili